Ceux qui sont musiciens sont là dans la minute to beta na wenge musicien toi beta na wenge force nga na ngwana na bi musicien tout wa beta na wenge pembe na wera longola wera ye moko force nga na ngwana oye da wenge nde to beta na wenge ngaza hypocrite te nde to beta na wenge héritier muto ya mba biso tu bato tutu sa génération lelo koyemba ko pe tozo komisa koyemba ngo lelo bino boyeba koyemba bato ebele tolakisi bango koyemba na batinela mateta wa bebele ozo comprendre koyemba bana bato bakomoloba koyemba bino yo penzo oyebaka koyemba voix wana ya bachanteur voix oyo oyembela penza ya bachanteur mongongo oyo oyembela eza ya bachanteur mais oui totika babolingo bahypocrisie wana peuple congolais tolinganaka na biso te nga alobaka na nga clair tolinganaka na biso te donc bolingo solo na bambote topesanaka makambo wana eza nango te ezaka nango hypocrisie ozo comprendre siko nga na kopesanaki na héritier mbote na makambo wana omonaki eza mbote moko ya normal ocomprendre nalandaki émission moko bo makambo moko alobaki mpenza na bi mokolo ayaka mokolo tokuta ye na miziki tokuti na musique biso tobeta na mateta na bakaleson bakupa meke ya betaka déjà tokuti na musique asali penza bwanya vraiment nasali message félicitations et puis omoni que non eza mbote mo eza normal fena biso fali pupa ati ko za trophée mo na kunda soki kunde tous les trophées ata artiste mo kan leki alobela makambo bien bongo ta azate niveau qui mutema mabe oyo za na mboka oyo Congo ba artiste na ebiti ko mutu aleka féliciter ata makambo ya bongo penza aza na eti so robino mundi busoka ya lobby o alobela makambo vene fali po ala kaka ya komema epoto amemaka voyage otu bato basala musique pour na basi ebele basala musique pour na akoma na basi ebele akoma na bakare ebele akoma mabala bato sozo mona ngana guerre na yote ngana guerre na yote pardon ngana guerre na yote ngana sa musique succès na nga eza ya lokumu abende la Congo lobi histoire na ngetikala histoire na ngeza na mabala bato te na basi ya bato te ese ngana ya poto boyoka ngana poto na ya na poto wana na bomo mabala bato bato bakende bapoto baviola bana bato boyebi bango ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka mais bon quand ça retourne mais que moi la boule de ma place on est la ministre biso bato to ana tina te to va na retour je rendais pour tout le monde mais bah tu sais tout le monde aura le bureau pardon bah lui ça moukeka c'est là l'image à salon la prise on appelle yo yo mon ya mon côté mon pied. Wow. Le roi du Congo. Mon frère Saka. Excuse, nous toquons dans ma maille, il s'en m'a dit. T'es mis sauter. Rien 2000 fois Congolais à Pamba. Ma télé. Le grand journalier. Je pourrais avoir un salon pièce. Mais oui, ils ont qualité, ils sont pas journalistes, pas chroniqueurs, tout les RDC, tu vois dans le salon FIS, pour le salon Moko, la carte de la République de moins cher. Salon FPS, qualité supérieure. Il n'y a pas d'addu. On ensemble les jardins maigris, en plein de soucis. 2000 frères Pamba.
tosepela ndamu. Oh, ozula te jebi lamba esi to 6. Alilo ozokende nango koboma ngai. Eloko nini yango ezanga mitata yo moko. Te ozwi ngai lipa ya pistolet. Eloko nini ezanga notice. Bacontre indication eza te. Oh, soki yo omelaka biloko ya mabe. Yalowi, nazozelo na kati landa ngai. Olukaki yango o 600. Tanga ta posologie. Tu vois, il y a podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué dans ce qu'on a kabila. Mais il y a quand on m'a attaqué. Et il y a mon corps vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café. Ndeni ni ressources. Maxi Bio Café. Ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. O 600. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazongaka mwana. Maxi Bio Café. Ebongisi libala na ngai. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zongi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça, maladie belé les autos. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana yawe na chola mipe mingyo pona mbo. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a même. L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama et bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et yeah! Les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. Namoma oyo nazana situation. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone et Tenga Kokaba. Et bien voilà, chers amis internet, j'ai le show toujours, la bino guetté joue à plusieurs au Bozela. So bon morning à Sadi Elenga Congo toujours, soit à tout changer raté, nous sommes jamais l'équipe qui gagne. RTNC à Bassit Nyoso, BC équipe nationale toujours. Babi le l'autre n'est pas président Robino Mundibu. Ça dit moi qu'à la trop quoi. Les lots sous ton côté lié, après malade, après boulot succo toujours. T'as pas président, tu as quand même plein de répétitions coulisses, tout seul là, parce qu'il y a trop de voyages Mikolo, à fan la télé, puis télé Mikolo sans cesse, trace toko yenaye, ça dit à solo limbo quoi. Bonjour président. Ouais, bonjour, j'ai le show. Bon mouvement, tout. Tout va bien, maram tezo kende bien, ndera yo mon lobby, toujours fan la télé, toujours beta moi trop, voyage peu moins belé. Et puis tout ça nanzela donc tout ton nanzela et nzela on toujours ton ezo kende bien ezo monana tout ça ba commentaire mingi tezo monana et puis
et qui est bien, c'est on aime les qui est bien, il y a un monde biso tozawa toujours na répétition pour na ko ça toujours ko perfectionner toujours mon salon pour lobby to ko umela quoi. Donc parce que ndé toza beaucoup umela ndé comme problème. Ko zala siko mingi ndé comme problème. Donc voilà, ko prouver de quoi on est capable de prouver na batu. Que toko beta ba concert, to beti ba concert ba moni que toujours qu'est-ce que voyager ba moni pe toujours voyager, toujours qu'est-ce que ça la succès ba moni pe to ça succès. Siko to comme kana devoir mo ya ko umela siko ne loko ngo ko zala. Et voilà. Et voilà, umela siko le Congo il faut ezala. Na habité aux attend mingi te na bango zo voyager trop et motiki bango présasa boy est-ce que aux pe ba charge wana ba retour wana ke mususa ine repte mususa sali boy bambilinga na yaka na orchestre. La plupart des voyages tu voyages à ka na bango mais bango tout est parce que les lots moni musique comme ko kende moi na moi moi tendance mo bo mususu donc musique atango kalezaki bo voyager ba to ebele bo ba mona kaka na mutu mususu akobeta nete osane loko te mais o meme kana voyage ba mona ke yo mema ba voyage quoi. Donc voilà lelo oyo to biso to komi ko voyager c'est long ndenge ba producteur o ba lingi to voyager donc tamso équipe kaka sima tamso na ba danseuse bo ke bo sali show et puis esili bozongi na bino. Donc voilà ba o batika laka bazela rapé na tout mona ke no tamso dido yo kendaki to mema innocent to rita kendaki to kuna to mema orly. Donc voilà to voyager ka to tambola na moi politique on a uti Goma Bukavu Rwanda na uti na bango to uti Angola to uti na bango presque tout Lubumbashi nde afaki to kende normalement na bango tout mais concert faki na beta na stade malheureusement mikolo bango kuna moins sécurité et comme moi trop ba concert de ba stade wani je senga donc sécurité pèse à la bien. Donc moni mboka soki moins insécurité koti esenga tamso moi renfort na ba frontière. Donc voilà biso tout ozara pona mboka na rolo bateke non bon musique na ngana ozobeta musique à travers musique na o ba fiti ba koti pe na mboka po memi tamso distraction mo robo. Donc voilà ba autorité kuna babité artiste na biso to yebi kozana ba fanatique awa ba to belé ba lingo beta date ezaki kalema mto ezaki mais pona intérêt ya mboka pona intérêt pe ba fanatique no wana bazala bien mikolo yo tozana charger na makambo boye to luka to tsana kimia na iloko boye puis toko zongela kana opo oya ko prester quoi. Donc voilà carrément na koyoka donc un vrai patriote il faut yoka oyo ba autorité mboka bazoloba pona makambo etali mboka na yo. Donc voilà c'est un peu ça. Et puis na boyi na ngakocha mutu makasi ezaki ba pour parler na ba producteur na se ba monaki ndeni to saki conférence de presse et puis ba publicité déjà et bandaki na Lubumbashi pour na concert il y a le 28 na stade Lupopo et kuti kolekela biso pe na sina orchestre ba tutu ba ebi na faito beta na campus pour na ba étudiant ba na besoin na biso to beta mais ba autorité ya campus ba lobby non mikolo yo on dirait et tout ça il a besoin souper na Nchangu faito beta na terrain ya Buda na Nchangu. Donc voilà les amboka donc il faut kolinga pe mboka no fo yo ka pe makambo ba autorité ba loba pona mboka quoi. Donc voilà toza un peu mboka biso tout ebi réalité mboka nde toza un peu combattre na bande na biso ba libanda ou ba luka toujours Congo koma ya bango ba voisin ba frontière pembeni na mboka. Donc voilà biso nde to ko bundela pe ka mboka na biso quoi tant so esenga pe tike non musique au bandi ko défendre mboka. Donc voilà c'est un peu ça. Donc makambo etali makambo ba tourner ba voyage tout consort ba voyage nanga tout na kendaka la plupart na kendaka na bango pour na voyage moko te ya tourisme. Donc na kenda penda ba voyage ka ko makambo ya musique so mo ntamsu na kenga moko na kenda ko dévancer tamsu na kena manager eza pona ko luka offense structure ndenge orchestre à peine to créé ngo na 2015 awa
Et l'autre, on a 2018. Qu'est-ce que ça? On a 2016, tout là-bas. 2016 et 2018. 2 ans kaka, 0 album. Et ma camion, tout au jour, Kolango. Donc, tout a eu bima bima. Tout au vivre la réalité. Il y a Libanda. La réalité kin, la réalité Libanda, et ça, ndenge mon côté. Il y a un moni, nangana, bateau, tout kamba orchestre. Tout s'est décidé avant groupe bima, kabiso photo kendana nous. Avant, qu'on y réalité sur le terrain, voilà, pour les athées que non. Au faire déplacer ba mission bateau et comme au tiki bango no sundoli bango na mboka moko boye et comme yozori no président lukano ba billet pour le kozong sa bango lisusu. Donc voilà, et ça faute il y a ba présidenté, et ça faute il y a ba producteur o ba beng saka biso to vivre ngo na uti na Goma na vivre ngo na occuper ba histoire ya ba mission belé ba kenda kuna ba aventure ba mona voire même na Kenya na uta na yoki ba histoire na uti Lubumbashi awa na yoki ba histoire ngana na équipe munene na ina faire 30 personnes de ba fandi boy na équipe ba danser ba danseuse ba animateur ba chanteur na ba instrumentiste. Donc so ozo betsanga net concert mo bo fona kende na bango to pour spectacle za la bien. So producteur y pas otala ba kuna ba dépense ba logement ba makamona tout a otala. Tant otala moni non ezo coûter mingi au mona na bongama. On dit ba faire ronder kenda voilà, c'est un peu ça. Producteur. Hein? On a producteur, au niveau producteur ba comment passer? Nana producteur, les jeunes producteurs Manu Matondo EPM. Donc na zanaye yemututo bimisana opus na biso liboso chiffre 9. Ils ont un mini album tout bimisa naye et puis toujours évolué na un album oyo tout ça la noir et blanc mais contrat nangana eza sur ba chanson contrat eza sur scène T. Donc voilà sur scène ils ont ba producteur muso bayaka et puis to solo lipo to koka toujours ko prester quoi. Donc voilà soko moni nazo bima trop tam susu ngamoko. Et ça pour n'andé to bima qui n'a pas on a néoleki bah réalité auto vivre ce que il faut na kende ko vivre na nunga moko avant bah on va vivre. Donc voilà c'est un peu ça toujours linga tout ça pendant orchestre moko ya mille loté orchestre moko ya batutu baza eré batutu ba se retrouver et ça te ba petit bo souffrir nan musique ba kemba nan faut ndi mana ka souffrance en té biso ça qui rendez-vous na bonheur il faut batutu ba za bien ba vivre bien parce que voir même na orchestre to beta to vivango ya ke bokomi boye donc ko la les komi kokoso comprendre ko la les komi kokoso ma belé kokoso trop négligé ba on dit que est-ce que ko bimisa pe fruit moko de et yo moko do bazo douter le no boko ça peut 4 chambres d'hôtel mais yo ba tu no nos ana na mutu mususu ti rola na donc comme il peut moi mbilinga parce que dans maison mère on sait qu'il est un peu négligé parce que mutu moko tandima que les locaux ko exploiter pe robino mundu Toyota lo chez toi pas musicien au expert bon mekangi tout monde ba trace kitoko au mona ke au kota o ba te belé ba s'attendre que un jour on recommander aux alelo et ça qui normal négligence on a peut-être ça qui voit yako luka réussite nanga voilà malheureux bon hein les gens sont en train de se moyen ya formation pour nanga tam so pe ba pesa gâteau parce que Weranson c'est un grand formateur tam so pe soki apesa nga gâteau na ngana zape o na zate lelo moni na génération toza lelo soko tangi au mona keno za na une affaire ya 4 artistes au bauta na orchestre nae o lelo bazo sa musique ezo promettre. Donc voilà ça la manière na reformer tant sous négligence on ezaki moyen moko ya keno yeso to memi enfant gâté aoza lobi enfant pourri. Donc voilà donc photo memae boye po à côté esprit aïba ko se tenir lobi ata soki nga na ozala te quoi. Donc voilà négligence oyo ka oui négligence wana ezala penza mais zaka négligence moko ya bien négligence moko po nazala oyo naza lelo quoi mutu nazo betelo masolo ba voyage de ça ba réalité o nga na viva yango pe oyo soki na vivre ngo na bango na hotel sa bango na pesa bango nga pe na viva eloko boye ezaka na nga na musique à Congo quoi. Donc voilà
tokondana ata mosusu wera na baepoke wana mais lelo nga mpe na orchestre na komi kovivre nazovivre réalité eza bamoye moko bamotivation mpo na nga epi na bango voilà donc voilà makambo so eyaka na vie ezaka bamoye moko bo mpona koaide olobi ozala puissant. lelo tomoni na batrace tozomona trace africa trace kitoko okomi trop pena mwa libanda mpe qu'est-ce qui fait qu'un producteur yo moko ezaka ni befort na bino moko etika cd ezaka nini fo elandelo. En fait moi je fais des efforts et puis producteur nanga tozani même esprit na befort onga na osala voilà ya omona gardaka ye nazani tilelo toi pena même esprit toi tobeta na musique te poto koma na ya atonga ba immeuble lelo ayebi ke totonga ba immeuble mais lobby lelo te donc voilà toi pena même esprit quoi donc voilà so ekoti ya moke ya régné nango nga pe na régné nango vraiment féliciter voilà c'est un gars bien donc voilà c'est un passionné c'est un visionnaire donc voilà donc il est pas coutana garçon moko ya bien oza compréhensif garçon moko oza peu passionné alinga musala toi personne a même vision quoi donc voilà ceux qui c'était photo ça la mam c'était voilà ceux qui c'était yozo bimele na 12h on comme ngolo ko faire chier donc voilà ngai naza naye même moral. Rabino me dit botoko tasko na masolongo ça dit boza ebele bobimi la maison mais boza bana papa mon maman moko mais on dirait yo comme plus comme on dit na ba camarade no presque ebele. Robino lelo l'histoire des Kabongo tout le monde peut ignorer tout ça semblant à micro mais on voit directement que non basolo bana Robino lelo tala boefa on dit ma Robino t'es comme d'être là masolo ba chanter on dirait boza bobimi placement mais boza na bolingoté or qu'il faut ça l'union fait la force parce que là toute émission moko ya venanga nati le collé la façon où Fabrice a répondu pour na question ya héritier Watanabe et sali pasi ya boza qui ensemble boza qui j'ai ba problème na bino o ça que ndebo bimi libanda muto ko moyina déjà muninga ke Robino wana ko zoate Robino wana ko beta te ko lekanga po wela ni basi moni ngande nazabo naza force hein naza force o bango bazana ngote bango tout na wenga na mutana force vous comprenez Jaël ceux qui sont musiciens zo landanga na minute to betana na wenge musicien toi beta na wenge force ngana na ngwana ngote na bi musicien tout wa beta na wenge pembe na wera longola wera ye moko force ngana na ngomuto et bango ba fabrica bango vous voyez ba fabrica bango ils ont été fabriqués par Weranson. Moi je n'ai pas été fabriqué ngana bimaka loko eloko moyo ko bima na ngote mais bimi même ata vocal na yemba na wenge musique maison mais oyoka jamais ba bokelanga ba loge soit ba kumisanga vous comprenez donc et bima na ngoka to mekanano ba lele monani ndenge zabwe donc voilà tant mutu azo nier tant mutu azo boya il faut ba ressource mutu musu pas mona azo boya po ayebi pe force ya source donc voilà ngana lobaka na bato ebele bazongisa bino Robino mundibu ya zéro vocal moko koka ko se tenir total ebele bookene ba poto nde bookene grâce à Weranson ba visa boyiba ba visa maison mère on comprend pour ba mema bino ba voyage trop besoin ba relation et puis beaucoup mangoloba ba n'importe quoi na ba TV Robino mundibu batindaka afinga po balaka ki poto ngana kenda Belgique 7 jours yanga moko zéro wera zéro mutu vous comprenez donc naza force to beta musique à Congo toza na Congo toza ba congolais to yebi réalité mboka na biso Congo force na biso uta na Congo na Kinshasa mais moi je te félicite soki Kinshasa ndimiote ata wapi ngo to beti na trace ngo lokolo kufa muto ondimo arondi azati vous comprenez si ngai na Congo ngo ya zéro nazo bima nazo beta lelo makambu zo sala pe makambu et puis nazala soutenir te na mutu moko na mokili oyo na na force na ngamo na puissance na ngamoko yango na comité place o nazalelo vous comprenez naza penda donc garçon oyo soko moni basala ba makambo nyusu basala kaneza complexe ko banga
la paire ezalaka bango na elongi yango ebimaka ntina bacomportement ebimaka ntina bageste ocomprendre. Donc voilà nga na pomme na bango te tokutana na orchestre wengi musique à maison mère oyo esalaka non biso tu toyaka koluka visibilité toyaka koluka tobima moto na moto azwa part na ye e azokende kopepa moto na ndenge na ye na coin na ye ezopela na ndenge oye amoneli epelela ocomprendre. Donc voilà baopportunité bozwa oui c'est bon yango ezomona bosala makambo lelo mais ngai na osala makambo selon ndenge oyo ngai na obetela musique na nga ndenge nazosentir quoi. Et puis ngana na tina tena fanda bona chrétien mutu mo bo pona zwa succès jamais ngana o chrétien mutu mo pona zwa succès te. Donc succès na nga eza yanga ezo ute pa na nga. Ça fait comment so fandi yo mo hotel ke batutu bazo ko ataki ngai moko parce que na komi Robin le. Parce que on a biso eza ko banga te eza ko banga ozo comprendre eza on dirait mutu moko boye apesa exemple nini mutu moko boye aye kokuta yo okomi déjà na 10 voitures par exemple mais yo moko na secret 10 voitures na wana oyebi ke non grâce ya piston zwaki papa na bino grâce ya grand frère no mo azaka député grâce ya ndeko no moko boye. Donc nyonso en source donc ozwango na sima donc papa na bino abotaka mona mo atangisaka ya koma mayela koma député moko koma docteur na sima na ngonde ozo comme na dika siko mona ke mutu mo orphelin de père et de mère zéro relation ayemba mo bamba mo comme na 3 quarts mo bokoka nene tiayo esprit africain ba mo rolata yo on comprend esprit ba mo ya africain rolata yo pour déjà tant yo zali nango 10 ya zali atana moko te sur oyo ozomona ke no oyo akozwa nete oyo donc yo ndefoza la ka patron de mfoza la bien sûr moni ke no yekutu ndina bonga na koma nango grâce ya baboy yesiko grâce eloko ta komi nango bo donc o penza ko lobi penza ko coloniser biso ozo comprendre do babanga ke no lobby ngai na ko coloniser musique ya Congo na ndenge penza mukete na ko coloniser penza na ndenge penza ya mukete et puis yango moto sala ko banga wana tika to kretiake déjà ero tongo parce ba ba ke tozaki na problème ozo comprendre tira déjà ero to lo ba makambu na po ba ba ke no tozala na eboy voilà nga na comprendre na sens wana et puis to betara musique. Tout ça, la musique, c'est la détermination qui fait l'homme. Donc, on a déterminé dans le bino pe boza toujours déterminé. Boza déterminé dans le bino na yena ngo longo la place à mututé, na yena ngo boto la mutu, matama na été bakama na matama na nga. Vous comprenez? Na yena nga ipe ko. Na ye na nga pe ko boma libala mutu te ozo comprendre na ye na nga olongola alliance na ye koma na loboko na nga te na ye na nga ko sa musique poto sepelisa bato sepelisa bato to ke na sima ngonga oza mwindu nga na za pembe. Donc voilà yeba ke non bato basala bato basepela na musique non baza pe na posa garçon mo apemba kanga pe basuki asala pe musique po bango pe basepela. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que osaka naturel parce que nana dès que chez mon ina tuno nebi ke ko compliqué ko répondre pendingi yolingi. Est-ce que osaka pena naturel tu n'es pas hypocrite? Quand ça hypocrite na lo bara vérité. Ozo comprendre. Dans lo bara na vérité na trop naturel. Rwanda na lo ba pena vérité na lo ba makambo eza. To beta na wenge. To yebi secret wenge entre nous. Voilà. Déjà ndeto beta na wenge ngaza hypocrite te. Ndeto beta na wenge héritier muto ya mba biso tu bato tutu sa génération lelo. Vous comprenez? Ndenga mabete. Héritier ya mba biso. Ya mba batutu. Ya mba penza batutu na ndenge penza ya bien ndeko nanga baye
bien que rolakisa ngo à 100% te geno na yamba batutu na zana bino bien mais quand même ata moi bola moko boyaye na tant to ya kaka na ba dejin ya zana na ngo ya ba 20 biso ya na ngo ba de ba 3 koyemba ngo pe tozo komisa koyemba ngo lelo bino boyeba koyemba bato ebele to lakisi bango koyemba na batinela mateta wa bebele ozo comprendre koyemba bana bato bakomolo bakoyemba bino yo penzo yeba koyemba. Aujourd'hui, héritier ce total est héritier ça grand chanteur ou bien bon chanteur. Makamoko zala grand to bon et banaka na musala. Nandenge po umeli. Vous voyez, nandenga mabete héritier a umeli na wenge, abimi et puis lelo a sali album na e banzembo tozoyoka. Abimi ka c'est le tout premier album. Oya yimo wasali na carrière na histoire na e tozoyoka. Vous comprenez? Héritier azali parmi les meilleurs chanteurs. Comprendre? Tu es parmi les meilleurs chanteurs. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, donc c'est vraiment regrettable. Moko sotali lelo ke ba musicien donc ba boya ebele bokuta wata kotala ke musicien moko yé akuta mutu. Azupe succès na sima mouton mais aloba ke non ko betela nga masola ba chanter betela masola ba chanter on dirait ça ko ignorer mais a beaucoup tani place pour que ça mamba papa wemba tu es yoka ero lobi na télé ero le kana télé bolobit o lobi on y est tout mais ero moni la personne en boye pa fara po bo chose mamba papa wemba bino tout ba mission mais o moni wata o sola il est qui dit bah toi même tu viens au PCM bote na loboko noko ça dit o mi kitisi l'hypocrisie wana e même bino wapi ya on nga na telemelati kasina ba héritier ngo peti papusha silika te kozala ka hypocrite okoza hypocrite comment mutu asepelaka note yo pe fo l'accès ko sepelaka na ye monete ya telemi bembote mwe YouTube apesi atanga déjà lembi neti ngana so ina pesa na no mbote te na kotike koko ya kutu na loboko no te pona nango besoin te hypocrite da télé tu parles d'autre chose et puis la vie normale azobanga mutango tango zoloba makam na TV bazolanda mokili mo bezolanda tikali ozo comprendre etikali Jaël, ko sala ba effort au monde ko sala ba effort mon na fandi boto fana sa ba tolo des aboye to fandi awa to sa ba effort si o mona ke mutu mo bwazo linga niye ba effort nao yo saka na kishaso po ba yoka mongongono ezo yemba na bar bazo batu boni ba yoka bango ka epa wera et puis ba longwe pa wera ba yoka bango shooter yo laxi ba banda ki ne ko yoka wera do ba yoka o kutute ozo comprendre donc voilà force à mutu au longwe maison mère obimi bazo yoko pe ozaki ko sala ta mususu nzembo no ebandai na maison mère bandai ko beta 1 million obimi ko na ba 2 millions wana to ndimi c'est que bazo yoka comprendre donc ce que sauf mutu mo afandi azo nié ba effort zo sala en tout cas faut zo ennemi a décourager azo décourager a obepselo vie faut zo ennemi et ça peut mabete ko za na binemi na mokili est-ce que ça mabe Bible écoute Bible beaucoup il me m'a faut 4 mais oui to tika ba bolingo ba hypocrisie wana peuple congolais to lingana na biso te nga lobanga na clair to lingana na biso te do bolingo solo na ba mbote to pesa na makambo wana eza na ngote za na ngo hypocrisie oso comprendre siko nga na ko za hypocrite te nga na pesa na kine héritier mbote na makambo wana o monaki eza mbote moya normal vous comprenez nalandaki mission moko bo makambo moko lobaki penza na bi mukolo aka mukolo tokute na musique biso to beta na mateta na ba caleçon ba coupa meke ya beta déjà tokute na musique c'est li penza boanya vraiment na sali message félicitations et puis au monique non les ambote mo eza normal voilà la mbote moi normal donc yo banga déjà na sala rebi de mabe sali na repese mbote na fara te aroboya na sima mukongo na lexatali to za la hypocrisie ndezobo makongo oso comprendre au lobby bona TV na sima mukongo ko sala makamususu hypocrisie ndezobo makongo faut que ça la clair oso comprendre faut que ça la clair makambo lobby yango faut salela vous comprenez faut que ça clair tato bele baba chanteur te bato bele zo mona pe baza pe ba chanteur te bele ba chanteur te bana ba comédien badanga banani mais na ebisiot bato bele zo mona ba chanteur te na mama ko yemba bato ba yemba pe bato musu ba yemba ba yoka bango pe ba yoke pe le roi chanteur ba yoke pe le roi chanteur ko confondre makamusu na makamusu te
eza na makambo mosusu na makambo mosusu oyo tokoloba vérité te na ndenge ateva comprendre bato ebele bachanteur te bato ebele tolakisi bango koyemba wana basima tolakisa bango bayembaka boye ozoyemba bondeni osala comédie ou quoi ozo comprendre mais toi t'es trop ntango tozoloba mambo ebele na tv fo toyeba nini toloba bana bazolanda mikolo baolanda baresponsable bazolanda fo toyebaka baaffaire nini tozoloba donc tozalaki ebele na wenge wana totelemaka toyembaka tobandaka koloba après wenge est-ce que okozala parce que après wenge moto akozala éternel te yango tomoni biso bato tozalaka na wenge wana moto aza mpe éternel ate biso tout lelo tosala musique donc voilà siko ande komi siko tata te mama te sala siko baeffort soki moninga mpe osala baeffort ezomonana betele maboko ve na biso fali pupa aoti kozwa batrophée moko na kunda soki kunde double trophée ata artiste moko aleki alobela makambo ya bien bongo te aza te niveau ki motema mabe oyo eza na mboka oyo Congo baartiste nayebi te kua moto aleki afélicité ata makambo ya bongo mpenza aza na ye te so robino mondibu soka ya lobi o alobelaka makambo avene efali mpo alakaka ya komema ye poto amemaka voyage ngai nde na boye musique nasalaka mpo na poto nga saka musique mpo na poto te nasaka musique mpo na ezala musique ozo comprendre nauta kobeta na Rwanda nabeti na Goma nabeti na uti bakenya na uti baparci par là nakeni nake mpo na musique ese nga kalo banda oyokanga na banda okendekende bikendakenda na musique ya Congo oyokanga na kenda bikendakenda so nakomobima lelo eza par rapport à musique moto ebimisanga donc voilà s'il faut moto asali baeffort mobo na musique il faut tokumisa soki tokumisa te banani bakokumisa soki tolobeli te banani bakolobela relation non afali très bien net ndé moto azu ba trophée na ye wana biso entre biso ba mise ba artiste tout to organiser be fête moko boya ko yamba e mo soirée moko bondeko na biso ko présenter biso ba trophée yango makambo to lingi na mboka na biso Congo to lingi to leka na mbo na TV o bandolo ba ke non ba chanteur te mbenga na za mulika mna ba chanteur voix wana ba chanteur voix yo yembela penza ba chanteur mungongo yo embeleza ya ba chanteur ozo comprendre tolingi makambo moko boya bien makambo eza juste makambo ezomona ke non bato bala soudé koya oyo pesanga ba mbote mwa ba hypocrisie te makambo ezomona ya kosala te vina biso neza zwi ba trophée wana pour organiser pe soirée moko boye spécial soirée moko boye ya ke non toyambi trophée penza donc mutu na mutu amdenga na poster mutu to poster il existe bo sepeli pour sali force moko et sali force mona ke no quand matangu yemo pa ko mozwa lo ya bando zwa contre biso te bando zwa pona lokumu na biso quoi zo tant bino boboyaka ye pe tango so be fort ko zwa mona ke ba ko mona nde na ko nyonga bango na ko melela ngo pe na jus d'orange vous comprenez. Bravo. Voilà donc carrément bato bazolandanga boye bakeno makambo na lobi eza vérité ya musique ya Congo tozo vivre nakana te na za nanga boye mais na ko mona ke mokilango eza bon etoni na ba jalousie etoni na bato bandimaka bato te etoni donc voilà biso ngape na kolinga te na kufa boye na olinga pe na loba vérité na tango na moni ke vérité sengeli lobela donc question tuni ezali Uzomona mabanga bazoboa que c'est la paire, ils ont peur de Robino Mundi Butaka Chanon Bondego ya. T'as joué les ballons. Bah c'est quand jouer les ballons, bah bien jouer les ballons dans sa passe, dans sa. Donc par raison Ezali est belé. Par raison Ezali est belé. Loyembo kitoko yende kona biso dedembi. Par raison venir songola est belé. Yakokumisa nkolo kwete par raison Ezali est belé. Botuni bokozwa yango wapi ezali déjà sur YouTube et iTunes. Lekomolingami raison na yo ezalaka nini yakokumisa nkolo masia. Ouais, Zanifai, au combien aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4. Qui t'a la marcade poissonnier.
bandaka komata neti ozoya Château Rouge mpo yango awa toza eza entre Marcadet Poissonnier na métro Château Rouge banda komata en face ya magasin Carrefour Market en face batalana okomona drapeau ya RDC Congo okomona awa toza eza kaka wana sala rapide nazozela yo franco na bango tiani fai eloko eleki libumu eza te nazozela yo à tout à l'heure. Manigo, bonjour. Manigo, vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est quoi d'autre? Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, ministère, c'est toi, Yawa. On a souvent pas si est-ce que nous yaka biloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a yé. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, sorti awa tout ça. Donc, ça aussi, so yé awa, puis na biche ça na seko ni kabisi. Tout awa na Château Rouge. De tout ka vente en gros et en détail. So so même carton moko, tout est là na menga gros. Donc, ba prix o eza awa, rien à dire. Donc, ba écart en moulai, ce que tu as bloqué en gros, tu as bien ya bio. Tina yawa, na pesa ça bon na ba paria. Osala terre. Ngana koma kaka awa nazanga mumini. Awa to Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh, ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal. Makayabu ya ambassade. Oya pembe. Oya pembe. Bongo pondu ya kin. Pondu. Oya kin. Siboul na 5 €. Omawa. Fonatika nyawa. Omuna wa. Na yeli bela awa. Ngai dero, bite kuti dero, fumbwa. Carton fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. Donc ça 4 Marcadet. Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, drapeau ya Congo. RDC. Et l'eau comme casse. Bon, nous sommes bien mon noir. Vida. Qui s'arrête mon frère. T'as pas pris. Comme il so na yaka na donc na côté ya la ngai. Congo fa ke boso to ya biloko mboka na biso moko. Et puis tu tira ko ba tira ko banda wa. Drapeau ya Congo. Ba misi net oyo. Ya maya Congo. Uti ba province, uti ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Na ko na biko ba tira basira kiti hein. Ntabanda ko moyo. Yango awa to ça. Au moins la drapeau du banda. Babar na ba boîte lelo. Oyo ka no jouer les ballons. Non, jouer les ballons. Ba concert tozo beta belé to beta lelo par rapport à titre na jouer les ballons. Donc ça ko banga noir et blanc. J'ai non Bims album te quoi Bims album na et aux andé ni vraiment en tout cas donc surtout bato basala musique pour na basi parce que belé basala musique pour na comme na basi belé akoma na bakare belé akoma boma bala bato sozo mona ngana guerre na yote ngana guerre na yote pardon ngana guerre na yote ngana sa musique succès nanga eza ya lokumu abende la Congo lobi histoire nanga etikala histoire nanga eza na mabala bato te na basi ya bato te ese ngana ya poto boyo kanga na poto na ya na poto wana na bomo mabala bato bato bakende ba poto ba viola bana bato boyebi bango vous comprenez bandani bana poto bande on a so ba européen ese longyo bino bomona ngo na poto et boma libala mutu bosu boyoka elongyo et violer mwana mutu te alors yana yo mto viola te sikoyo ngai penza nasala na musique nga no sa na musique bayi ba jija mbuma na mbuma na zete nango awa ba kombata ba yito beta na poto te eza par rapport à Robino Mundibu eza par rapport à bizarre na bino pour mémoire na poto. Aujourd'hui, ça te fait comment? Tu restes à la maison le dimanche? Pardon. Combattant boya to beta la poto yoka. Combattant telebela lobi apesa raison nini. Abi boya la poto bo bala batu.
boyaka na poto boviolaka bana bato boyaka na poto bosala bizika bo ese eza mpona Robino Mundibu ntango wana Robino Mundibu ayembaka ni bolingo eza poison mortel bolingo no ya deta eloko nayembaka yango wana voyage moko bamemaka eza bandundu voilà naya na nga te donc Robino Mundibu en fait ngai na histoire na nga na idéologie na nga na la musique ndenge o nga na salela et puis plaisir na nga ezaki ezokende bien naza na nga na pomme na mututé et ba produit fini bozana na bino ba produit fini nga na sens nga na okende donc yo qui peut sens na ya kozongela moi je monte comme ça toi tu prends l'autre bande donc voilà muna mutu azana bande na azokende le nga na okende nazokende sans appui na ngezaka ba fanatique ou balinga musique ou basepela na musique appui na ngani déjà bango ba jijanga comprendre ngana beta salement munene na pototé ou ranso na matsanga il ko voyage moroté mais le nazo honorer pe na manière na kana muke ou apesanga na vocal moko wana et puis voilà quoi donc coup de chapeau na vie na biso. C'est que tu es aimé hein parce que na ko faire le midi na tala émission moi dimanche mona petit na biso wana ya Robino Mundibu wana ça va. Siko tango bozobeta ba musique na bino na mboka au Congo est-ce Verambo ayebanga soki lelo Verambo akumisinga et ça par rapport à jouer les ballons na tchana nuboé on se comprend donc voilà donc ayebinga par rapport ya musala onga na osala yo pe luka Verambo soit vena biso fali pour pas l'international moto aleki batutu na Congo akumisa nde musalo yo sala soki vena biso akomi ko poster biloko na ngana ba vidéo ça ne veut pas dire que non yo pe faut que le luka vie moko boy a poster biloko na yo ngana luka vena biso te yemo amona ke no musala kitoko leki na biso yo ndeko na biso musala sa kitoko ba allez misusu epesi bango motema li kundu epesi bango ntimale ngape fona luka ka vie moko boy ngape foka vie moko boy. Ça dit bon t'es pas ka yo mo comme si Verambo ka yo mo tiki yo Yesu so biso papa kala o mi yebite place ni ozali faut avoir na position faut garder position moko comprendre ngana garder position moko moni lelo toujours beta musique à Congo faut on a besoin ba soutien ba vie na biso mais faut tous en dans les propres na polémique était moni lelo mais comment créer le rôle à bakan ozomona bakan o créer quand kingani bokan kingani chance nanga eza que moi je me retrouve na camp musique parce que ngana na camp musique moto asali musala bien azu ba trophée le quoi vient biso fali pour azu ba trophée o mona na rien na olekela na kolobela ba trophée solo ba trophée ba ventilité parce que ba trophée ko somba pezali oui na pour influencer bato voilà trophée solo azu pena trophée solo moni que non oui trophée mo boye ya solo penza. Voilà, to comme ça makambo ezaka bien, makambo ezomona na batu, bo juger ngande bozo jina moni ba commentaire na bo ko ma Robino Mundibu complexé, oui je suis complexé. Na muto sala makambo bien. Ponga pe na sala makambo ya bien. Makambo bien complexaka. Oui, c'est normal. Ya normal. Oui. Et ça n'est na bo chomi ala ti catch moko bo ya bien le catch nanga. Te ah chomi ala ti catch bien telelo. To zuneti hein? Oh, donc voilà ala ti catch mo ya bien nga sikoyo na complexé catch wana eza normal naza na complexe ngo po lobi nga pe naza lobi na matapodio mona blague te ba mission na ba ko mona ba catch moko boya et pousser nga pe na effort mo bona ko sa effort mo po lobi na mona tant pe ba mona presa ko mo gagner biso mikolo biso beto ainsi de suite la vie s'étend bat bazo mata voilà. Ngai so ibo be ngali na complexe je m'en fous na complexe mambo bien jamais otri le kanga na o complexe jomo bo beta kana ba salle na biso Kinshasa ba concert ba invitation tala ba journaliste internet e bele na complexe na mambo bon te po ya concert na nga fo ça esaka gel na obeta lelo nani Karine na obeta lelo nani na obeta lelo muntu ngai na obeta lelo mena na Kenya, na Tanzanie, na Uganda, osama kambwana oya te. So ozimo ne mabango osundo na bango na mboka ane ko mambo bié. Mwana futa bié. Je citer la vision la fin, mot de la fin et puis tu dis qu'on a départ il y a Miel de son, il a quitté. Miel à Longwe. Ouais. Enfin. Nga kansaka olongwa te. I à Longwe. Enfin na deni.
Ah, miele. Si, mais on a tendance à vraiment donc. Bon, c'est la vie, hein. À la famille, à la carrière, à la histoire, à la ceux qui à mon avis ont pembeni à Weranson et Simbité à la libre à Otongo à comme histoire ailleurs. Bonne chance nae et puis kaba courage et belé. Mais na kamwe kaka. Na kamwe parce que c'était le fidèle donc voilà. Biso ba fidèle. Mais biso ba misusu to zayi bato pena to bano pesa pene longi na biso ke toye ko luka. To ko longwa. Et banda ko mona na ta ko loba banda ko lobela so bino boyera po bozwa po kende banda lobela biso ango mais bango ezaki penza donc que non et banda on pesa tendance mo ya kozala penza quoi mais bien que mutu azaka ba choix na ye azana ba envie na ye azapi na mutema na ye akoza api na posa ki aza na bino mais makambino bozola kisaye amonika ke nazaka mutu nazaka ka moto donc faut na sala choix nanga ki bo moto akokite libre azapi na prison te donc face à la vie na ye quoi donc voilà et puis wenge zanzete wera azamusisa Ben Willy abundaka bien bituma makofiti kaja abundaka bien yo pe kotima maman ya bêtise comment moko ozo comprendre kambo yembiti net yo lati bo bundi pe bien otiki bakwisi na yo otiki ndengo za obundi ka bien la bola tobe en bêtise te Ivo nzimbo wana bandeli tisuka chasa mulunge yo momoneka ke mikolo fona la takabwe yo les ya kobunda boete teza mikolo toyemba ka bongo tumo makasi te mabunda Ben Willy wa chansara nzambo kitoko Ben Willy le Gabonais donc baza parmi bato basaki biso confiance il y a un monde là c'est à se retrouver azaye monté toi na Ben Willy le Gabonais yi azali tozana Paul Bindu Musambali mon honorable honorable Paul Bindu Musambali tozana choisi matata vous comprendre bato basombi pena banzembo ba bino dédié bango banzembo choisi matata tozana Atiska Bongo donc papa social donc papa na biso Atiska Bongo tozana Siamulex ana nzembo tona Platini Menga ana nzembo tozana Oscar Lebo Fantasme ana nzembo tona Jeff Njanji de Teta le don de Dieu ana nzembo tozana Betty Pitilo ana nzembo tona ser na biso la dinsto na nzembo bato penda donc eza ko te que non obino mundibu na yembo te to bango moko penda donc voilà donc banzembo na bango na kati album ekobima boko yoka banzembo na bango ndenge za ndenge bozoyoka ya Ben Willy le Gabonais chéri nanga bundaka bien bitumba makofi te kasi bundaka bien voilà mikolo ezaka boy tozaka boy donc ndenge nazwa bato babwaka jouer les ballons nzambe parce que présenté toyoka bon parce que babi générique na so za libanga te seke yo binde toyoka ngo examen d'état ba Freddy Akimbe biso tout vendre no na ma compagne tout ce qu'on a laptop donc so libanga no ezate abosani ngai ngasko heureusement libanga na ngebima total niveau merci donc on remercie déjà en face de la bonne relation les vitiques faya tona shomi mtamakelele nanga tsaka nani wana yo mto ganga na Micha Karine ya boy po niveau ganga wana yango te ye mtabandaka vraiment na telema pour la respect ma mibali te ataka boy oh torenga inzabe mukuseleke yo fo ganga no lokano ganga wana toujours bisoye ange toujours sister wante kibala sister Ange Robin Mundibu patron bon négligé qui me lelo a sauvé bato na mboka et soit bino trotter et soit cabino peut trotter c'est-à-dire pour bien amusale zali na ebité na la bande d'introduction ouais sentinelle à cimetière c'est yo faut bande on non Patrick Abona les bourgeois la
Elene changa na brisele Lolia balomundi babonga Lolia manene na brisele Ebola na sama vele Tiga lolende Ngonga kusale la moyango Lolia Virisa dundana Lolia Ebola na sama vele Tiga lolende Ngonga kusale la moyango Tundo mama fanindezi Tundo baba bibobo Obagena nute mwana Obagena nute leki Tika bikumisela Misike sansela molai Misike Robino Mundibu Misike ya Salam Makambu Misiki ya Papa Wemba Misiki ya Fali Ipupa Misika Kofi Olomide Tuna batolo bino boku misaka Bakendawa Comment peut-on jouer les ballons? Jouer les ballons. Gambara, comment peut-on? Kachou. Jouer les ballons. Eh, Kimbimba Kanga Kianyewe, Mireille fait maman. Kimbimba Ka Sakrendo Kai, Chibile Ilere. Kimbimba Ka Papia Kelembi, Maître Gegelembi. Konsokina Kimbati Kiza, sauve-moi Robino Tatane Lodi. Salamondo Gibasete, Aimé Bido, Chale Barade Yo Ilongo. Papi Sikambaka, qui sait pas des vidéos, Fissoba la bosse. Kile kenga mbaga, Ramé Moukadi, mais déjà qu'une fois là, Flora Ibenge, comment peut-on jouer les ballons? Jouer les ballons. Gambara, comment peut-on jouer les ballons? Jouer les ballons. Maman, comment peut-on jouer les ballons? Jouer les ballons. Abusenga, Bapacho, Marcel, Trésor et Mwanga, jouer les ballons. Merci beaucoup. Là, il faut comprendre que c'est comme vraiment vers la fin, au chité, ça dit, le temps là est beau, il faut ça la Congo quoi. Le temps là est beau, il faut que Congo dire si ça dit nulle part ailleurs, à Wande Soura. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ah, ok. C'est la bise le mot passé. Zibula Nkokwe, Zibula Tata Nzambe. Zibula Nkokwe. Yango. Zibula Nkokwe, Zibula Tata Nzambe. Zibula Nkokwe, Robinho Mundibu. Zibula Nkokwe, Christian Mantoka. Zibula Nkokwe, Mwane. Aba charge ya ezo sengana desha. Robinho Mundibu ba charge monde. Ba charge ya ezo sengana décharge Mwane. Ba charge monde. Asili Mubiala ba charge Afrique. Zibula Nkokwe, Zibula Tata Nzambe. Zibula Nkokwe, Robinho Mundibu. Zibula Nkokwe, Cyril Mubiala. Zibula Nkokwe, Mwane. Aba charge ya Robinho Mundibu ba charge monde. Robinho Mundibu ba charge Afrique ya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup. Allez-y comprendre que je suis déjà le chaud, hein, là où je suis, faut aller encore un chaud. Président, ça dit tout la souka. Zibula Nkokwe, Zibula Mwana, charge charge maman, charge Mwane, mbongo na nga aussi olie, masanga na melie. Voilà, merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. C'est dit waouh.
beaucoup. Ça dit là, vous allez comprendre que tout ça qui est pas remis dans mon dit, ouais. Babi, j'ai le chaud. Toujours chaud, na chaud, quoi. Là, on va te sauver le vénérable grand maître a choisi ma tante, Ange Céleste. Et puis, il y a Willy Mouchen, le code mondial. La bosse sanité, mauvais Jojo Mandi qui m'a patate. Très que Moussa la demi-midi. Linda Kenzo, ça dit des gros bisous à toi. Zizi Ngombo, Edith Ngombo. La moni Vita Kalouji, mon vieux, mon boss. La moni Noko Francine Bongo en Lyon. Riziboula les Boulaske, ça dit mon privé. Hein? Là, tout Bolinganga, il y a tant Mwanzo. Des gros bisous là où tu es. Et puis, tu es sur Bolinganga. C'est Bibi Oali, Patricia El Koussou, Prudence Lunga. Hein? Babi Prudence Lunga, yo, maman sociale, quoi. Nazi Blandino, Marie, maman présidente. Tout Bolinganga, des gros bisous. La Bilo Fort, champagne overdose. Anisette Manok à la grande Z. Hein? Babi Nicole Manok, ma grande sœur chérie. Moi, c'est Mwindou. Francine Lukoki, le prince El Matador, autrement dit Fly GI. Et puis Tracy Mbelenga promoté ma Glody Diasouka. Na Nicolas Mokonzi, hein? Babi, à chaque raté, Nicolas, tu viens Nick Love, quoi. Babi, tu connais la souka, tu qui yo. Merci à toi. Nandenge oyo. Oyo rendre biso visite et puis biso continuer sur répétition. Tu vas retenir que tu as un studio. Tu as l'album Mon Combo en noir et blanc. Oyo ba rejoindre pour bientôt, toujours travailler dans nous parce que tout le monde à la hauteur. Et puis le rôle à Toloba qui noir et blanc, c'est l'album de tous, de tout et de partout. Tout ça pensa ben fort, il y a que ça la pensa bongo quoi. Que bato ba yoka linga laté, ba yoka musique ezana kati, ba yoka message ezana kati, ya banzembo ezana kati album noir et blanc. La langue tout va se retrouver, anglais, français, swahili va se retrouver. Il y a un dépendant tout ça là, donc voilà. Tout ça pendant moi temps na biso mais tout si cabino peut boiter donc voilà. Joueur soit à linga côté na terrain, on s'entraînera toujours. Donc son bozo zo lokwa ba mama yaka jouer les ballons, tikako. Et là, juste là, au niveau de s'entraîner, de l'axabino qui album noir et blanc quoi. Donc toujours travailler, on travaille là-dessus pour les à la hauteur quoi. Bah tu vas retenir que non, album nabino noir et blanc, c'est pour bientôt. N'a ne bimité. Quand ça le laisser bima, n'a ne bimité. Album est bima et puis date bima to annoncer bino. Tout ça puis na ba production moi mikolo to outil, toujours continuer la production ezali. Tout à Braza, tout na festival urbain Braza musique, tout ça show moko le 12 awa, tout ça et puis le 28 tout ça peka na Braza na palais de congrès, kozonga na biso boye, bozo peka ba suite ba programme na biso pour yoza famille donc voilà, otika biso te 4 mois, oya ko luka biso toujours pour na tout ça toujours ba news na kopesa ba merci na ngai na si ya Molex. Ou Jackie Bonke, Toyembe Le Penzembo, Docteur Jeff Djanjil était à don de Dieu. Ben merci Nangaï na Ben Willy le Gabonais, Paul Bindou Moussambali. Donc Papa Nabiso Atis Kabongo, na PC Penza merci à trop. Et puis sans oublier Betty Pitu l'honorable de Nabiso, oiseau promettre bien, banamo ambazo qui est bien. La PC puis merci à trop. Doug Dinika le pouvoirs, Oscar Lebo fantasme, il y a la Dinsona, PC Langai et Mafilo Bambi, mbote na Kotazali et puis Batutu au Bazakananga toujours on est toujours ensemble. Platini Menga ministre d'État et voilà quoi, on est toujours ensemble. Noir et blanc et jouer bientôt. Batutu Oyo, vous aurez un titre dans 4 albums sur noir et blanc. Juste patience, vous avez la patience. Tout c'est la binoka makambo za penza à la hauteur, les penza bien pour vous penza au CP là quoi. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye. Glody Diasika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.